Dossier P à faire, il y a le frère Aimé Kanou. Botagele biso le frère Aimé Kanou bandikonanga. Botague ye massivement. Baloba bongo hein. Botague frère Aimé Kanou la famille. Awa dossier na ye ezali. Awa makambu na ye ezali. Kande boyebi mama Etoile Nines TV. Nayaka toujours. Soki na monike makambu ezali. Awa ya moto na koya. Ezalaka toujours bongo na système moko malamu. Frère Aimé Kanou biso nyonso toyebi ke azalaka bongo musala nzambe ya tongo. Frère Aimé Kanou aza parmi penza ba musicien gospel chrétien oyo penza basi batika signature na mboka na biso. Na kote ya koyemba en tout cas atika signature. Na kote pe ya comportement en tout cas atika pe signature ya kitoko. Lelo toye na dossier ya frère Aimé Kanou po bato ebele bakomelinga. Bato ebele bakomelinga balobi mama yo okotelaka mingi le frère Aimé Kanou. Suko awa dossier ya frère Egola ozobeta lisolo te ovandi kimia comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était ovandi na kimia. La famille. En tout cas, ezakaba. Yasika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa zala makasi, mama zala na baposa, sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na ba bouton oza na ba tache oza na ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli eza nango likambo bon tokota na mwa mozindo nanu frère na biso Aimé Kanou na frère Egola bazalaka ba cousin bino moko boyebi kaka mutu na mutu apona nzela na ye frère Egola de son côté amona na ye koyemba ba musique mondaine pour lui eza nango bien le frère Aimé Kanou pe na côté na ye pe amoni na ye que koyembela nzambe eza nango bien donc mutu na mutu aponi oyo alingi tokoti ko forcer mutu pete le sali est individuel mutu na mutu na se ya mokili oyo akendaka bisika amoni ke mwa vérité ezali eza mwa bongo tokoti kolanda makelele ya makasi après conférence de presse ya président ya mboka na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi tomonaki mbutu ya makasi parce que na conférence na ye atangaki ba musicien nyonso ba Werason ba JB Piana mais malheureusement atikala kotanga Frère Egola te alors ba Gaulois batikala kosepela te ba Gaulois basilika batomboka ya makasi tomona il y avait même de ces Gaulois oyo bayaki kofinga makasi président ya mboka na biso bafingi likolo kofinga ye bakende na niveau ti ya kokende toucher na mama ya président qui est maman Marthe Tshisekedi esalaki pasi ya makasi mbutu ya makasi bagolwa basilika
bakomi kolukisa Feregola jusqu'à ce que tomonaki lobi na butu Feregola bayambaki ye na plateau ya papa na biso papa Sango. La famille alobi oyo ifalaki aloba. Sikoyo question eye kozonga na le frère na biso Emekanu. Pourquoi batu bazo benganga? Batu balobi nanga mama Étoiline. Soki Feregola beti concert. Concert ya makasi ka ndenge abetaki concert na Stade de Martyr. Succès ekenda somo. Stade de Martyr ezalaki plein. Feregola atika histoire après concert na ye à Stade de Martyr. Biso nyonso toyoka yango tomona yango to santa penza yango. Alors mituna batu bazotuna le frère Emekanu ye ayaka kokumisa Feregola ka tango ba succès ekotaka na nzela ya Feregola. Ezane bisika ye le frère Emekanu amonaka pe akonsideraka ke Feregola aza cousin na ye. Mais tango Feregola aza na ba problème tomonaka ye te. Ayaka te. Ayaka koloba eloko te. Ayaka pe kopeta lisolo te. Koloba ke non Feregola aza ndeko na ye. Batu baye kopesa nga exemple balobi mama Étoiline talaka yo moko. Après concert ya Feregola oya beta na Stade de Martyr. Tomonaki les frères Emekanu ayaki koyemba combien Feregola azalaka cousin na ye, combien Feregola azalaka na mungongo ya kitoko. Mais awa Feregola euti kozwa makambo. Si réellement alingaka Feregola, si réellement a considéraka Feregola comme cousin na ye. Pourquoi na ba période ya mabe oyo Feregola bando lekisa? Ayaki te pona koya kotia mwa kimia, pona koya kopesa mwa force na cousin na yete. Est-ce que ki cousin yango wana ezalaka penza ki cousin ya solo to eza ki cousin ya intérêt parce que le lo oyo basala nzambe belé bakomaka bato ya intérêt. Yango batu mosusu bazoloba bato ebele bazoloba surtout bagolo baoloba makambo wana. Bandeko, bobengela biso le frère Emekanu. Dossier o eza dossier na ye. Kande na lobaka na nganga moko. Bobengela biso le frère Emekanu parce que awa batu bazot silika. Batu bazana bango na bare. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa ba produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Na ba raison ya batunga na lingana nga kokota te. Batu baza na ba raison propre na bango frère Emekanu. Ba dossier ya bongo, ba situation ya bongo, ba moment ya boye.
nde ba moment oyo penza tozalaka nango posa bato ba sentir que non Frère Egola bien sûr aza cousin na yo. Siko na ba moment ya boye ozo koya ko intervenir te. Ozo zelaka tango Frère Egola obetaka Stade ya France. Nde okoya. Nde okoya ka koloba ke non Frère Egola aza cousin na yo. Ezaka pasi babilo mosusu to lobe. Bon, côté mosusu ngana ninga toujours côté makamyon son na mesa. Et mosusu le frère na biso Aimé Kano aza disponible te. Et aussi une chose. Makambo yo ezalaki makambo ya bagolois na président. Je ne pense pas que ezalaki problème ya Frère Egola na président. Je ne pense pas. Ezande problème ya bagolois na président. Bagolois basilikaki na ndenge bamasionaki kombo ya papa Hervé te. Peut-être ce que ezalaki dossier ya Frère Egola na président. Ce que ezalaki ke Frère Egola peut-être afingaki président nde bakomi koluka ye nde bamakambo komaki moto peut-être na côté wana le frère Aimé Kano alingaki aya ko intervenir. Mais na dossier oyo vu que amoni ke eza bagolois eza ba fan donc basila na bango na bango. To tenir pe le frère Aimé Kano rigueur te. Biso ba congolais pe tozalaka somo tolinga kaka makamnyon so soki muto se prononcer kaka non naza cousin naza soki nani faut ka to ya kokota. Et aussi une chose, le frère Aimé Kano la famille hein aza frère o biso nyonso to yebi ke ye ayemba ka musique ya Nzambe ye azalaka mingi focaliser na oyo etali makambo ya Nzambe ye azalaka focaliser te na ba musique ya mokili ye mingi azalaka nde focaliser na oyo etali makambo ya Nzambe aya kosala évangélisation. Et d'ailleurs eza kutuna ba dossier mosusu ya ba chrétien alinga kokota te. Boyebi politique ya mboka na biso hein eza politique moko koki koloba makambo lelo ovandi na yo kimia à l'aise comme si tout va bien. Mais zoka basi bakanela yo un jour okoya kolala ka bola muki ale mbala moko na makambo lobaki il y a de cela soki 2 ans passés 3 ans passés. Ye pe aza papa ya famille eza ba makambo mosusu koki kokota makambo mosusu azokota na ye na kwa na kunzu oya koya kokota ngo publiquement te. Ce qui est normal. Je suis sûre et certaine que na dossier Oignon se komeli Frère Egola na ba golois. En tant que ba cousin, baza na ba numéro de téléphone ba sololaka. Je suis sûre et certaine que ata na kunzu ba bengana. Après ça y est peut-être force. Parce que ça na ba makambo susu yepe il faut ami batela. Ce n'est pas parce que aza cousin na ye, ce n'est pas parce que ba yebani, ce n'est pas parce que ba sololaka, ce n'est pas parce que baza mantila moko oyo Aimé Kano nyonso ya Frère Egola il faut kaka ya ko s'impliquer. Tomona kabiso moko awa. Frère Egola na papa Patrice. Baza ba yaya na leki. Bien que baza mama moko te. Mais baza ba yaya na leki. Na makambo soki Frère Egola wega so nazo finga na réseaux sociaux. Est-ce que tomona ka papa Patrice ya koloba? Soki indeli papa Patrice lo musoko tomona ka Frère Egola ya koloba. A moins que soki ba ye ko finga batu mosusu soki ya banane ba ye ko finga frère Patrice ole ba finga Frère Egola e ba finga Wegason wana nde tomona ka Wegason ayaka kotomboka mais totikala komona papa Patrice te ke no ba o finga Wegason ye wana ye ko répondre te na ba interview na ye a signala kaka ke no Wegason azalaka bongo ndeko na ye yango kaka lobaka atikala koya ko répondre batu te ke no botika ko finga Wegason et Mathieu Kititi de la même façon avec le frère Aimé Kano baza ba cousin. Soki eza makambo etali ba golois ya aza kolwa te azande cousin ya Frère Egola. Donc azalaza na temps te eza devoir na ye te ke il faut aya ko répondre. Akoki koya soki ye moko alingi mais soki amoni ke ce n'est pas important akoya. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo
na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli dossier pe affaire ya le frère Aimé Kanou botagele biso le frère Aimé Kanou bandeko nanga botagie ye massivement baloba bongo botagie frère Aimé Kanou la famille awa dossier na ye ezali awa makambo na ye ezali kande boyebi mama Étoile Nines TV na yaka toujours soki na monike makambo ezali awa ya moto na koya ezalaka toujours bongo na système moko malamu frère Aimé Kanou biso nyonso toyebi ke azalaka bongo musala nzambe ya tongo frère Aimé Kanou aza parmi penza ba musicien gospel chrétien oyo penza basi batika signature na mboka na biso na côté ya koyemba en tout cas atika signature na côté pe ya comportement en tout cas atika pe signature ya kitoko lelo toye na dossier ya frère Aimé Kanou po bato ebele bakomelinga balobi mama yo okotelaka mingi les frères Aimé Kanou suko awa dossier ya fait regola ozobeta lisolo te ovandi kimia comme si de rien n'était ovandi na kimia la famille en tout cas ezaka ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty
pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli eza nango likambo bon tokota na mwa mozindo nanu frère na biso Emekanu na Feregola bazalaka ba cousin bino moko boyebi kaka mutu na mutu apona nzela na ye Feregola de son côté amona na ye koyemba ba musique mondaine pour lui eza nango bien le frère Emekanu pe na côté na ye pe amoni na ye que koyembela nzambe eza nango bien donc mutu na mutu aponi oyo alingi tokoki ko forcer mutu pete le sali est individuel mutu na se ya mokili oyo akendaka bisika amoni ke mwa vérité ezali eza mwa bongo toti kolanda makelele ya makasi après conférence de presse ya président ya mboka na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi tomonaki mbutu ya makasi parce que na conférence na ye atangaki ba musicien nyonso ba Werason ba Jibe Mpiana mais malheureusement atikala kotanga Feregola te alors ba Gaulois batikala kosepela te ba Gaulois basilika batomboka ya makasi tomona y avait même de ces Gaulois oyo bayaki kofinga makasi président ya mboka na biso bafingi likolo kofinga ye bakende na niveau ti ya kokende toucher na mama ya président qui est mama Marthe Tshisekedi esalaki pasi ya makasi mbutu ya makasi bagolwa basilika bakomi kolukisa Feregola jusqu'à ce que tomonaki lobi na butu Feregola bayambaki ye na plateau ya papa na biso papa Sango la famille alobi oyo ifalaki aloba sikoyo question eye kozonga na le frère na biso Emekanu pourquoi batu bazo benganga batu balobi nanga mama Étoiline soki Feregola beti concert ya makasi ka ndenge abetaki concert na Stade de Martyrs succès ekenda somo Stade de Martyrs ezalaki plein Feregola atika histoire après concert na ye à Stade de Martyrs biso nyonso toyoka yango tomona yango tosanta penza yango alors mituna batu bazotuna le frère Emekanu ye ayaka kokumisa Feregola ka tango ba succès ekotaka na nzela ya Feregola eza nde bisika ye le frère Emekanu amonaka pe akonsideraka ke Feregola aza cousin na ye mais tango Feregola aza na ba problème tomonaka ye te ayaka koloba eloko te ayaka pe kopeta lisolo te koloba ke non Feregola aza ndeko na ye batu baye kopesa nga exemple balobi mama Étoiline talaka yo moko après concert ya Feregola oyo abeta na Stade de Martyrs tomonaki le frère Emekanu ayaki koyemba combien Feregola azalaka cousin na ye combien Feregola azalaka na mongongo ya kitoko mais awa Feregola euti kozwa makambo si réellement alingaka Feregola si réellement akonsideraka Feregola comme cousin na ye pourquoi na ba période ya mabe oyo Feregola bando lekisa ayaki te pona koya kotia mwa kimia pona koya kopesa mwa force na cousin na ye te est-ce que ki cousin yango wana ezalaka penza ki cousin ya solo to eza ki cousin ya intérêt parce que lelo oyo basala nzambe belé bakomaka bato ya intérêt yango batu mosusu bazoloba bato ebele bazoloba surtout bagolwa baoloba makambo wana bandeko bobengela biso le frère Emekanu dossier o eza dossier na ye kande na lobaka na nganga moko bobengela biso le frère Emekanu parce que awa batu bazosilika batu bazala bango na bare ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbeto
mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa ba produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Na ba raison ya batunga na lingananga kokota te. Batu baza na ba raison propre na bango. Frère Aimé Kanu, ba dossier ya bongo, ba situation ya bongo, ba moment ya boye. Nde ba moment oyo penza tolozalaka nango posa batu ba sentir que non, faire rigola bien sûr aza cousin na yo. Siko na ba moment ya boye, ozo koya ko intervenir te. Ozo zelaka tango faire rigola obetaka Stade ya France. Nde okoya. Nde okoyaka koloba ke non, faire rigola aza cousin na yo. Ezaka pasi babilo mosusu to lobe. Bon, côté mosusu ngana ninga toujours côté ma camion sur la mesa. Et mosusu le frère na biso Aimé Kanu aza disponible te. Et aussi une chose. Makambo yo ezalaki makambo ya bagolwa na président. Je ne pense pas que ezalaki problème ya faire rigola na président. Je ne pense pas. Ezande problème ya bagolwa na président. Bagolwa basilikaki na ndenge bamasionaki kombo ya papa RVT. Peut-être ce que ezalaki dossier ya faire rigola na président. Ce que ezalaki ke faire rigola peut-être afingaki président nde bakomi koluka ye, nde bamakambo komaki moto peut-être na côté wana le frère Aimé Kanu alingaki aya ko intervenir. Mais na dossier oyo vu que amoni ke eza bagolwa eza ba fan donc basila na bango na bango. To tenir pe le frère Aimé Kanu rigueur te. Biso ba congolais pe tozalaka somo tolinga kaka makambo nyonso soki mutu se prononçaka ke non naza cousin naza soki nani faut ka to ya kokota. Et aussi une chose, le frère Aimé Kanu la famille aza frère o biso nyonso toyebi ke ye ayembaka miziki ya nzambe, ye azalaka mingi focaliser na oyo etali makambo ya nzambe, ye azalaka focaliser te na ba miziki ya mokili, ye mingi azalaka nde focaliser na oyo etali makambo ya nzambe aya kosala évangélisation. Et d'ailleurs eza kutu na ba dossier mosusu ya ba chrétien alingaka kokota te. Boyebi politique ya mboka na biso eza politique moko koki koloba makambo lelo ovandi na yo kimia à l'aise comme si tout va bien, mais zoka basi bakanela yo un jour okoya kolala ka bolamuki ale mbala moko na makambo lobaki il y a de cela soki 2 ans passés 3 ans passés. Ye pe aza papa ya famille eza ba makambo mosusu koki kokota makambo mosusu azokota na ye na kwa na kunzu oya koya kokota ngo publiquement te, ce qui est normal. Je suis sûre et certaine que na dossier oignon se komeli faire rigola na ba gaulois. En tant que ba cousin, baza na ba numéro de téléphone ba sololaka. Je suis sûre et certaine que ata na kunzu ba bengana. Après ça y est peut-être force.
parce que ça na ba makambo susu yepe il faut ami batela. Ce n'est pas parce que aza cousin na ye, ce n'est pas parce que ba yebani, ce n'est pas parce que ba sololaka, ce n'est pas parce que baza makila moko oyo emekanu nyonso ya faire gola il faut kaka ya ko s'impliquer. Tomona kabiso moko awa faire gola na papa Patrice babaza ba yaya na leki bien que baza mama moko te mais baza ba yaya na leki na makambo soki faire wega so nazo finga na réseaux sociaux. Est-ce que tomonaka papa Patrice ya koloba soki eindeli papa Patrice lo musoko tomonaka faire gola ya koloba à moins que soki baye ko finga batu mosusu soki ya banani baye ko finga frère Patrice ole ba finga faire go ebe ba finga wega son wana nde tomonaka wega son ayaka kutumbuka mais totikala komona papa Patrice te ke no ba ofinga wega son ye wana ye ko répondre te na ba interview na ye a signala kaka keno wega son azalaka bongo ndeko na ye yango kaka lobaka atikala koya ko répondre batute ke no botika ko finga wega son et Mathieu Kititi de la même façon avec le frère Emeka baza ba cousin soki eza makambo etali ba gaulois ya aza gaulois te aza nde cousin ya faire gola donc azalaza na temps te eza devoir na ye te ke il faut aya ko répondre akoki koya soki ye moko alingi mais soki amoni ke ce n'est pas important akoya ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli